Merci beaucoup, super salutations à tout le monde. Merci beaucoup, Nabatutu Balingara Fondation Betty Masengu. Fondation Betty Masengu, une fondation qui est créée ici à Kinshasa par moi, Betty Masengu, la présentatrice de cette émission, la présidente de la Fondation Betty Masengu. Je suis là chez vous en tout cas. Ladies and gentlemen, à chaque fois, si je présente cette émission, je suis toujours dans la joie parce que et belé à Tubalanda Kabiso, ça vraiment milliers de personnes. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup pour l'attention particulière. Merci pour la confiance que vous me faites, pour la confiance renouvelée à cette fondation. Conseil, prier pour Nabiso. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bato bazo bon de la Penzamba Pambo, la Fondation Betty Masengu et continue toujours comme ça la activité à minene. Merci beaucoup à vous. Toza toujours nelikia nzambe o atika kabana na été à kotika Fondation Betty Masengu et ko avancer parce que ba projet toza nango eza vraiment ebelé bande ko nyonso bomona ka bozo mona ba image ba activité to sala ba activité o tozo continue toujours pe sous ko sala bozo mona ba photo pendant que je suis en train de vous parler. Ba photo zo défilé ndeni to kangana bana ba photo ndenge nini oyo to sala toujours près des enfants to tikarabana wana te même na ba prière to sala toujours ensemble na bango to bonde la rapport na bango parce que ça na bana musus oyo être un orphelin et ça li soumuté de batu musu balbaka na sala li soumu na sala péché pour na sala orphelin ou orpheline, non. Et ça, moi, Betty Masengu, je suis orpheline de père. Alors, est-ce qu'il y a que non, ils ont non, ils ont mendé mutatrasa chemise à la boy. Donc voilà, ndenge mona bana wana. Donc baza nécessaire na kati société, baza vraiment utile na kati société parce que to mona bana mususu aza orphelin ou orpheline, lobi pe a commis bourgmestre, a commis ministre, a commis député, a commis président de la République, pourquoi pas? Donc, ils ont des chemin. Alors, ne te sous-estime pas. Orphelin ou orpheline, nous avons une émission. Ne te sous-estime pas. Loba que j'ai quelque chose de meilleur en moi. Oyo mokili et qu'on apprécier. Oyo et qu'on s'éclater dans le monde entier. Ozan est loko moko important. Il faut toujours collaborer la chose et la chose de Dieu, ce qui est brillé, monde entier. Donc tu as vraiment une étoile et briller. Il ne faut pas qu'on se désespérer. Il faut toujours avoir confiance à Dieu. Surtout dans le message on a orphelin ou orpheline, on a ce moment. Alors il est le père des orphelins. Yo koufela tata, koufela maman, ozana musungi, ozana papa, o azali le Père céleste, le Dieu tout-puissant, le Père des orphelins. Alors, bande konabiso, papa, maman, ozolanda biso, ozolanda Fondation Betty Masengu, émission Fondation Betty Masengu. Émission Oizaka consulte rien que la Fondation Betty Masengu, rien que les enfants, rien que les orphelins, les veuves, les personnes vivant avec handicap, tolobela les désœuvreux, tolobela bateau bazana ba prison, bateau bazana ba mbeto ba hôpitaux. Émission Oesalami pona bango. Donc tobando lobela bango. Tobando lande mission oyo nyon so fobo landara yango e bando le kaka. Nyon son Libanga TV. Chaque semaine, bon dans une émission oyo. Donc bo zapakate, bo s'abonner na Libanga TV, bo prier rapé pour na musala na biso afin que et avancer nzamba talo boko. Lelo tozo mona ba orphelin belé na balabala. Lelo sujet lelo tolo bela sur la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Papa tangozana na bo moi, o préparaka nini pona bana na yo. Mama tangoza na bomoy o préparaka nini pona bana na yo ezate ke lobi soki nzamba bengi yo bana bakoma ba shege bana bakoma ba kuluna bana bakoma ba orphelin
babengana bango po lelo na Kinshasa surtout na Afrique biloko wana ebite soki na mindele kuna salamaka yo zolanda biso na Europe je sais pas po na ebi que un jour pe makona nge ko nyata na Europe biso moto vivre ba réalité en face mais na ba masolo nde toyoka kana yebite na nzimi même pas que makamone sale makape kuna na mundele mutu akufi ale bande ko boye boboto biloko bengani bana lelo to mona awa na Kinshasa bane belé so ba se retrouver na balabala eza irresponsabilité pe ya ba parents. Comment fait-il un parent oboti bana na yo papa la muki na tongo ozotinda mwana akende koluka lipa na ya kolia ozotinda mwana akende koluka obolambi fufu Thompson akolela ngo ezati mwana azana mineur asala kate ateka kate azombongo wapi yanto mona me bana mususu na balaba so akoki souffrance te abimi libanda akomi shege akomi kuluna. Or papa to mama yondo za responsable yondo fo bimo ke ko luka po ya ko pesa mwana wana po yete mutatina ka na mokile zaki volonté ya Nzambe bien sûr mais po papa na mama nde mutu bolinga ki bozwa bana alors to Nzamba pesi bino bana. Vous savez combien de gens dans ce monde ba luka bana ba matala mangengenge bangomba campus biso to matala bangomba na ba prière na bangomba to mona koma mutu olela ka Nzambe banana bala 20 ans yangoyo o pesa nga mwana te Nzambe 20 ans moi Nzambe 10 ans 15 ans yango de mariage sans enfant. Vous savez combien ça fait? Kozanga mwana, ça fait très mal. Alors yo zui mwana wana ole batela ye, ozo négliger ye. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil papa maman. Ngana se pela na ba maman ona lo baka bravo maman. Bravo papa. Papa oyo andimi na ye sous la pluie abimi akeluke la bana. Sous le soleil abimi akeluke la bana. Et ça même maman, ce n'est pas seulement dit papa on fait louka, même maman. To comment le parité parité c'est quoi? Est-ce que faut toujours responsabilité surtout si que la papa non, même maman, même n'importe tout le monde a raison, il y a des femmes aussi qui travaillent. Il y a aussi des hommes qui travaillent également aussi de femmes, on appelle maman bimi tongo 4 heures. Atiki bana, atiki mobile ke louka, ke kayou. Parce que kayou on sale lango pourquoi? Pour la famille, c'est bien bon qu'on aide famille, mais bateau kokotal na première position, c'est tes enfants. Ce sont d'abord tes enfants. Bango ne faut ozo privilège na nu ya ko sunga bango. Tout le monde a ban ebele na ba âge ba 12 ans, ba 13 ans, ba 14 ans, bazo engrosser bango, bazo sente bango. Pourquoi? Pour abima ki ka libanda ke senga 500 francs. Pas jeune garçon andimi a payé 500 francs à pas coucher nae à sente mwana wana na famille ba bengani ake ko se retrouver na balabala na zemi ale la balabala wana lisusu moi aboti mwana komi na eshege yanto mona ba shege ba ko mebele ba orphelin ba ko mebele to mona ba kuluna awa na Afrique ba ko ma ebele surtout na Kinshasa. Ba parents photos aura ba responsabilité na biso. Faut assumer kaba responsabilité na biso. Oboti mwana et puis enga kama ba parents susu. Il faut d'abord kotala non. Oui que possibilités za mingité mais pourquoi na bota ba 10 wana ba 15. Bota na possibilité na yo to mona akutu ba tumusu. Biso to ba mindele to ba africain oui, on ne disconvient pas mais ce n'est pas dit que cela ne veut pas dire que tu es africain ou une africaine au bota 15 20 na makokini na possibilité ni appelle l'état zorane ba ton charge te et te lokwa ba na poto kuna foyer social eza atoboti na yo bana ba okenda kana foyer kuna ba lia ko fele ba lata ko fele ba vivre ko fele chaque fin du mois ba ofuta para mbongo ya mwana mais biso na opesa gouvernement na biso démissionnaire et démissionnaire on a makambwana. Espérons que par la grâce de Dieu dans les jours à venir peut-être mboka na biso pe gouvernement comme vraiment na position wana ya kosunga kape asa la foyer moko social comme akake ata mutazange loko kolia ke na foyer to ebitebe to zaka un espoir. Alors ba parents quitte à biso ba parents tous ba responsabilité na biso à main. Ça fait mal yo mona bana ndé ba souffrir hein ba orphelin.
o mona mona musuna nzela zo leka obeto l'histoire nae o nonga so na se retrouver na balabala parce que papa kufaka famille à papa ba bengani biso ba bengana mama ba boaka biloko so libana ba biso to abandoki to se retrouver na balabala. Mais au mona mona na papa na bango azalaka na ba possibilité azalaka na mbongo. Or ceux qui papa na azalaka en vie bana banga ba se retrouver na balabala te. Mais circonstance ya vie papa koufi bana ba se retrouver na balabala ba famille pe ya ba o ba sala ya ba parents ba sala bongo, ce n'est pas gentil. Papa tiki bozuinae ale yo zui pour le quoi koufi au botoli ale obengani bana. Yango mona rapé hein o ba lobaka le bien mal acquis n'a profite en rien. Waneza mabe parce que même bino pe bosali bana wana ndenge pe bosala bana bino, c'est comme ça. Oloni mabe obuka mabe, oloni malamu obuka malamu. Yango biso na fondation Betima Sengu tozala kaka na liloba moko tolona malamu, faisons le bien. Toloba ango kaka. Eza maloba na biso slogan na biso. Mon abiso tolobaka, parole na biso, faisons le bien pour que tu récoltes bien. Quand tu sèmes le bien, tu vas toujours récolter le bien. Tu sèmes le mal, on va récolter le mal. C'est comme ça. C'est un principe, il y a vie. Alors, bah, parents, bozo landabi son émission. Tout ça la bolam. Fondation Betima Sengu Zawana. Ezo sunga orphelin. Ngana deux fois, si je manque quelque chose, je vous dis mon secret. À la montagne, Dieu pouvoira. Et le sambo est foutara. Deux fois, si je manque quelque chose, je rappelle à Dieu. Seigneur, moi je suis une semeur. Je ne peux pas manquer l'argent. Dans un semeur, dans l'onaka. Semeur à boukaka. Seigneur, souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de moi. Attends, na 10 francs, na pesa. Orphelin moko boy to orpheline moko boy atana bilei na ngana lesa bango atana bilamba na ngana pesa bango na yebisa nzamba fungula livre souvenir akanisanga akanisa me bana nanga. C'est ça, même yope papa faut lobakango soko sala bolamu maman faut lobakango soko sala bolamu devant un obstacle. Tu dis à Dieu o yebisi nzambe, tu rappelles à Dieu nzambe na o rappelo bolamu nanga. Faisons le bien à la Fondation Betima Sengu, non? N'est-ce pas? Faisons le bien. Alors, yo sali bolam na yo bolam ne kende perte jamais. Jamais bolam koko kende perte. Bolam futaka bolam, mabe futaka mabe. Alors, faisons le bien pour que nous récoltons le bien. Ba parents bozolanda biso. Bana bazo souffrir na balabala. Na mona mwana moko muke à 2 ans. Na mwana mususu muke mwana kosa pesa ba 8 mois boy. Ba 8 mois auto bon nako ba une année té hein. Asana muke. Na balabala na wenze. Mbule zo beta. Bana ba yeko bata makaka soki ba boaka ki bango e. Soki pe ba bengani bango la famille de tozolo baka o makama kindoki. Soki ka ba parents yango yo ba irresponsable ya ba parents. De tolobi awa likambu ya irresponsabilité ya ba parents. Un parent doit être responsable. Yako bunda pona mwasi, yako bunda pona bana. Maman, papa, faut bunda pona bana na yo. Il s'agit de teka makala. Teka makala pona bana yo. Il s'agit yako teka mapa pona bana yo. Batanga. Batanga. Dans de belles écoles, dans des universités moko modernes, batanga na ba beau cadre, ba école moko ozana ba enseignement de qualité. Tout le monde a rangé na yo quand même frère moko lobi, ezana ba parents mususu, aza fonctionnaire de l'État, mais attends si mon na université na salaire ni na malungo ba futa ba fonctionnaire na biswa. Nga maman nga fonctionnaire de l'État. Atangi si biso na mbongo ya pasi ya koza la fonctionnaire. Et tilelo. Et binga na kolina maman. Pas seulement nga avec mes frères, mes sœurs. Pourquoi soka zaki maman moko irresponsable mais Betima Sengu nga telema devant na ba télévision na bino
est-ce que Betima Sengo bolingaka Betima Sengo to lingako mingi bolinga Betima Sengo pour bon monele wa parce qu'aujourd'hui je suis journaliste naza exposé na télévision bozo monanga partout na ba télévision na bino na ba portable et tout boye binga Betima Sengo po na nini po batangisa ngai nake université natangi na ba école bien nake na université aujourd'hui je suis journaliste et ce qui peut anate dans les jours à venir na pensaka un jour nake pesu ko tanga le sous na bimata avocate na bimata ata mama munganga ata mama munganga mama docteur wana so nzamba sungi ata la ba mikolo ko ya to continuer sous ba étude parce que toujours na souci to koma musika po tangu temps epesa mi mama to papa tangisa mwana na yo. Moi ma mère a souffert hein? Elle a beaucoup souffert pour nous mais lelo elle est fière de nous parce que aroloba que na tangisa bana nanga na tangisa bana nangai mutu moko ta koloba onga noko papa leki onga papa kulutu nga mama leki mama kulutu non elle-même maman Katiba Kisa que Dieu vous bénisse abondamment et longue vie à vous. Faut mon abako ko bako tina 5e génération et puis faut bouka mbuma oyolona. C'est comme ça. Donc parents tango tangisi mwana na yo oza fier na mwana na et puis so mwana wana za béni a opambola opé parents mais yo parents so tangisa mwana te o abandona mwana elobela ko eloko moko te mwana alia te alata te atanga te ça te dit absolument rien. Wa nous parents te parents faut assumer responsabilité parents faut osala un parent responsable quel que soit et na butu na moi tu te dis je suis ton père ou je suis ta mère rien ne peut t'arriver au telemeli makamunyo so na via moi no e komate bano déjà ba komi ba kufela ba parents ba koma ba orphelin ba sana ba orphelina alors mukolo orphelina wana yenda za moboti ya bana wana to mona rango même na ba orphelina musuto okene mona mukolo orphelina ye azozo bino maloba ye mutasos a moi équipe moko wana ba priya kapona bana ba édukaka bana batangisa ka bana bazokende classe donc yenda komi a remplacer directement ba boti ya bana wana na kao ba parents bazali souté moi na tikali orphelin ou orpheline mais na kao ba parents boza en vie bozana bana na bino il faut pas bo abandonner ka bana et ça ba parents mususu aza en vie mais le quoi existe akate le quoi akufa na mais aza en vie moi na ya 10 ans aza non mineur ami sombela lipa ye moko ami sombela kaleson ye moko ami sombela ka elamba ye moko. Oh te Congo eza na pasi oui Congo eza na pasi to boité mais eza na ba parents mususu ate saki ate bassin na mutu akete ka mapa pour asombela mwana ata lipa olia asombela mwana ata na poko matembele zangate. Il y a aussi de parents il y a aussi de ceux oyo afanta lobina tata makala liboso a porte po bana na ngai bakoma bisenga te basopeka sombelanga kabelanga yongo mona ba pesa bana ebele bakindoki bana ebele ba se retrouver na balabala et comme ote ba église ba prophète oui bango pe bana part ya responsabilité ya ko beba ya jeunesse ya ko beba ya bana po ba prophète musu pe ba komisa ngo pe shida ba cop na bango kokosela bana kindoki mwana pe parent ko kite mwana kindoki na oboko mwana kindoki abengani mwana wana bango pe bana na faute na kat bana pas responsabilité mais mingi parents yo moko boko la mwana na yo eza ba parents mususu azane lokote mais aboko la mwana na luxe moko o kasaneti un député ou un ministre mais azane ministre ta député mais alinka ta mwana na ba luxe moya bien pour que mwana za la complexité abima tongo ke luka mususu ataka asala commerce na ye et kotela ke moi 10 francs na ye aza capable ya kopesa mwana ne lipa chaque jour ya kolesa mwana ne chaque jour ya kolatisa mwana na ye chaque jour ya otangisa pe mwana na ye o ba pe mwana o mata ba université mais mama te kaka mapa mama te kaka makala emsu mama te kaka mafuta emsu mama te kaka tombola mais atangisi bana ba licencié abimisi ba licencié bana yoka mutu yoka français yoka intelligence na sagesse. Parce que Tolobite que non, parler français, cela veut dire que tu es intelligent ou intelligente. Non, mais bagage de contaka.
être intelligent et ça sagesse et intelligence oyo mutoza nango et ça te koloba français mais au moins on n'a pas s'exprimer aza ko s'exprimer très bien en français même en lingala ou en anglais je sais pas moi donc et ça juste au cas parents à la responsable to bannir nanu d'élégant comment dirais-je mo ezo échappé ngame so yé na olobango to me kan peu ko bannir makambo ezo leka na mboka na biso na surtout na Kinshasa et surtout rupture oyo bana bazo mona o mona mwana bo mama kufa papa bali mwasi mususu mwasa ko monyoko la bana ko torturer mwana ko kita se retrouver nyonso on a pesa ba raison o ezo sala ke bana babim parce que moi j'ai eu vraiment beaucoup de temps je vous dis hein ya ko solola na bana je suis tout près d'eux je parle avec les enfants bamsu na nzela bamsu na ba orphelinat place na kendaka ko rendre bango visite o tuna mwana moko na moko et na sepela nzamba pesa ngolu wana les enfants m'aiment beaucoup et moi aussi je les aime beaucoup bana balinga nga mingi ngapena linga bango mingi o mona muso okay kalera o mono aya matelo na nzoto aya mbio mama petit masengu muso mona na nzela na kutana na orpheline mo bena kendo tala orphelina mo boy to kutane auti classe na nzela je m'en souviens plus d'elle tellement ça fait un bail mais na nzela moninga nazaki je n'étais pas dans la voiture j'étais à pied na Otambola posaki tout près na ndako pananga na nzela mwana na mona na mutaya sotelenga la nzoto oh natala boye la fille elle s'appelle Dorcas bisous je sais pas si on t'a l'émission mais na PCK bisous orpheline wana amoninga mama Betty Masen muta yambinga natala boye oh ce qu'on a otala boye mama Betty ce qu'on a raisonné oh Dorcas ça va bien maman tu viens d'où comme ça? Oh, je viens de l'école. Bien, ok, ça passe bien là-bas. Oui, ça passe très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, j'étais très contente. Namona mwana wana, ya orpheline, abosa ningate parce que nabanda ko kende ko rentre bango visite orpheline na bango. Amoninga na nzela aya yambi ngai. Tala joie wana kako sekisa mwana ya pamba sourire na sayi kwanga mama moboti na ye mais nga mama moboti nete mais naza mama na ye parce que nga pe naza mama do tala na nzela mwana orpheline aleki amoni nga yambi nga mbala moko esengo wana donc pour dire que ba parents tout pesa ka joie na bana to lingaka te ko faire souffrir bana ezala même mwana na yo to mwana ya muninga to mwana ya mbanda to orphelin moko beto orpheline moko omoni na nzela o azaka ndoki oyo na opesa ta 50 francs na ngata akandoki mama sozo bango pesa mbongo pris pour ça poza batu musu pe azane ndoki opesa mbongo a bloquer mais ngala loba ya ngaba o bloquer te ya fondation Betty Masen o bloquer te parce que biso pesa bana musu mbongo to ebi bango te. Et Dieu nous bénit aussi par rapport à ça. Parce que tu as une intention à m'abêter. Yo pe osunga ka maman. Continue ko sunga na fondation Betty Masengu. Toza wana. Osali koli na omoko bolobi. Fondation Betty Masengu koli on a sali po bokende pesa ba orphelin. Ote bilamba bana, ote ba ketch, ote ba chaussures, ba sandales. Oyena otindi tozui toketi ke la bana oyo bazangi ba boti. Bano bazo tambola makolongulu mapape katana bilambe toboka et salaka pasi otala yo mwana no na ndako azola telamba kitoko mais mwana ya orphelin mwana azangi babota azola tel et puis elamba emsusu yo mwana elat mwana lataka su tekima mwana ozyango kanyango ke buaka okanyango ke tumba ngaso na tumbi elamba so peut-être mso elambe baby elamba mwana ngai baby na bi on a kepesa orphelin po na mona orphelin on a saka lokwa mwana nga so na pesa elambe toboka to elambe beba na kokate nde na tumi mais so elambe ça bien bon état mwana nga kokolata na opesa ngo orphelin pourquoi pas na opesa orpheline palata po eza bien donc na mona kadeti mwana nga mutalati yango nzamba opambola nga yo pe salango acte wana ya malamu faisons le bien maman faisons le bien papa Fondation Betty Masengu faisons le bien. Faisons le bien. Tout ça la malamu. Numéro est affiché 089 plus 243 89 95 32 048.
anytime tozala toujours free na yebisa rabino tozala toujours libre disponible na ba appel na bino na ba contribution na bino pona kosunga bano ba orphelin pona kosunga ba mama veuve ba mama ba kufela mibali bazo souffrir o mona mama mususu abi na oluka kakata $100 na banda commerce na boko la bana otalobi nzambe nazalata ministre nazalata député ozwata ba mama oyo mama zwa 100 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 banda commerce lesa bana otali nzambe me nzambe osunga kaka nzambe opambola biso opesa biso tosunga mais yo oza nango pe okoki ko contribuer okoki kotia la main dans la pâte okoki pe ko pesa ta moi 100 wana moi 200 moi 300 moi 400 moi 500 to pesa la ba mama wana babanda ta ba commerce a mapa o ba koki ko uzala ba responsable po babanda ko nourrir bana na bango po to boyi ba koma ba irresponsable mususu pesa rapé fond azana fonte au bandela wapi musale zate papa musale kufa mama musale zate siko to benge ka irresponsable mais azana makasi na nzoto ya koluka ezanga kaka fond donc soki pe to sangani biso nyonso to lobi na ba contribution na biso to kangisa ta di mama to pesi bango ta moi $100 ba mama ba basa mapa yango bobanda bokende na dépôt moko bobanda osalisa mapa bobanda kozwa chaque fois bozo salaka chaque jour bozo kotisa ka commande na fin du mois ba futi bino mbongo ane kosunga botangisa bana musu pe saki ya makala to somba ta ba saki ya makala ebele to pesi ba mama wana to kozwa pe image to lekisi en émission poto binini biso bit na biso objectif na biso ko lutter contre la pauvreté. Et ça une façon de lutter contre la pauvreté. Basaki ba mama kala ba mama to kabole na mama moko saki no makala yango banda commerce na coin. Mama na eska abandozanga ta 10 000 francs ya bénéfice 20 000 francs abandozanga ngote et na fin du mois oza capable ya foutre la mwana minerval oza capable ya ko lesa mwana oza capable ya ko assumer ba responsabilité nae. Ba papa tolobi ba papa mbongo eza mingi te papa o azana souci ya kozala responsable zwata mbongo sala ta cabine zwata mbongo sala commerce boye moko akoyeba ke commerce oyo abandozanga mbongo te ya ofutela mwana minerval souci na biso ndeza yango wana bana wana batelengana te do ba parents loko bazana envie bazo charge ya bana na bango ba o bazo lela ke bazana ba possibilité te bazana mbongo ya commerce te to sungi bango. Et ça but na biso ya fondation Betima Sengu. Alors nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de membres, nous avons besoin de vos soutiens. Oyo ko sala que to sunga pe baninga. Na bano ba kufa bazana ba orpheline ba ozanga même sac à loso. Ba ozanga même bidon huile. Bana ba ozanga même mbongo ya refute la minerval. Bana ba obela. Kisi akomela bazozanga. Alors yo zana ngo penzo ndimo ke no bwaka na fulu taniske mutu o aza pembeni na yo azo lela azo zanga wana même bible et oza contre yo parce que bible bini yo zo pesa nzambe o mona raté mutu aza pembeni na azo souffrir. Donc c'est comme ça, il faut tozala na bolingo, l'amour du prochain, c'est ça la Bible nous recommande. Donc tozala vraiment na bolingo ya kosunga orphelin ya kosunga ba veuve bato bazangi bato bazana ngote. Et c'est à ces moments-là que Dieu nous bénira. Donc voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin. L'autre, le bel qui est sur la responsabilité de parents vis-à-vis de leurs enfants. To toucher moi point moi mingi hein. Ah, donc moi point mingi ça la rappelle parents ba comme ba irresponsable. To toucher moi point peu mingi ça la que bana babi mana bala. Alors ba piste solution to pesi côté à parents to lobi yango ba parents bazozanga fond to luka moi quelque chose o eko sala que to sunga bango. Merci, nous sommes à la fin. Voilà, merci à l'ingénieur Dave Moubama. L'agent de Pichouna l'hymne national monté ma papa aimé depuis Paris. Hein, donc yépe nzamba sunga kana mo kyo azwaka asang sarate ko sunga les enfants
orphelins, donc les orphelins wana na kata fondation Betty Masengu yo peta loboko na poche benga numéros affichés tinda quelque chose na yo nzamba opambola. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, bye.